bisengo nde esengo bandeko na nga koya kolala kolamuka awa na badossier, koya kolala kolamuka awa na makambo, koya kolala kolamuka na ya koyindisa ya kobebisaka nde bayebisaka biso soki moninga zwi ezalaka toujours bien koya kosepela, soki moninga nzambe asaleli ye grâce apamboli ye, en tout cas ezalaka vraiment important boye célébrer ensemble, bosepeli pe ensemble esalaka penza malamu et encore malamu mingi. Lelo toye ko célébrer belle vie kandi bandeko nanga, lelo toye ko beta milolo, lelo toye ko kumisa nzambe concernant surtout et encore la patronne belle vie kandi poutine de l'écriture kandi tolobaka ngo chaque jour, famille libota toujours. Est-ce que famille libota bozali soki boza en tout cas bosa le lapso ka moi makelele na ba commentaire parce que lelo toye na sango moko ya malamu, hein, sango moko ya bien concernant surtout et encore poutine de l'écriture la famille. En tout cas na sepeli nga moko tango na yoka ki sango tango na monaki en tout cas na sepela ki penza ya kosakana te kande boyebi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandignon soyakala. Bienvenue na ba o nyonso yasika. Kande tolobaka na bino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas la famille so kezamba la liboso et salimi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. Kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel a obalotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Na bete la rabino toujours et encore c'était que non vous informer sur notre devoir, oui bien sûr eza nango devoir na biso o nga na koya koboya te pe na otikala ko wanga na te pona yebike musala nanga ezalaka toujours et encore koya ko informer bino koya ko bete la bino lisolo koya ko solola kana bino wana penza eza musala nanga. Lelo na yeli bino poutine de l'écriture la patronne belle vie kandi ya ba belle vie kande boyebi la patronne déjà tanto obenga la patronne tout le monde a déjà moi c'est mbongo likolo nango femme légalement mariée moi c'est abattu ya papa Dani elobata tonton d'Acosta que moi c'est vie nanga ezaka bongo. Donc moi si ceux qui sont déjà mariés to tia kaye déjà na ba cadre moko boye oyebi ke oyaza moi c'est libala avant ça la makamnyon so donc cela veut dire que mobile accordé eza moi bongo. Bandeko nanga ba rumeur ya makasi ezotambola ya même de ce vidéo o ezotambola sur les réseaux sociaux concernant Zemi ya Poutine la patronne belle vie kandi hein le balobi awa penza mwana za na nzela mwana nzo ya penza belle vie kandi kuna Zemi et la famille boyo kato boyo kate makambo si esopani déjà na réseaux sociaux. Oui bien sûr batebele bazoloba maman bobomba bobatela il fallait pas boloba to moni ba commentaire tellement ebele il fallait pas to loba mais makambo si epanzani na réseaux sociaux la famille biso to lingaka belle vie pourquoi to yape kobeta milolo te hein biso to kumisaka belle vie biso to lingaka musala ya belle vie pourquoi to yate kobeta pe milolo ata bino moko parce que makambo esi epanzani ba vidéo déjà ezali ba vidéo ezali ya makasi la famille en tout cas eza penza esengo parce que ba proche o baza proche à belle vie bazo boya kopesa biso ba information wana nyonso. Je dois vous dire la vérité hein soki obengi o te toyebi na biso donc eza kaka toyebi na biso te vous voyez. Alors kande boyebi la famille soki dossier oyo pe histoire oyo eza makambo ya solo po na Zemi ya belle vie kandi en tout cas nakomisi nzambe kande na lobakango chaque jour nakomisi penza nzambe po nzambe aza nzambe oyo ayebaka ko honore ba oyo ye nzambe aza nzambe oyo atikaka ba oyo ye baloba nini bopesa ngai nano bamona ba commentaire s'il vous plaît ba oyo yeba yoka soni te eza bongo nzambe ayebi ko honore ayebi penza ko honore boyebi ba parcours neti ya ba belle vie eza parcours moko oyo nzambe ya lola asalela ye ka makambo moko munene ezala témoignage ya vie na ye
Belleville azosala mosala monene makasi na Congo. Quand nde nayebisaka bino, il y a de ces personnes oyo de leur côté bamonaka kaka parce que leur nature epesaka bango toujours accès ya koyaka kofinga, bakolinga baya kofinga Belleville, bazoyaka kolinga kosabolaka Belleville, mais soki nzambe ya lola aosala grâce wana témoignage na vie ya Belleville ezala monene, en tout cas ekozala penza lokumu epai na ye, ekozala penza lokumu ya makasi penza. Belleville afingami na réseaux sociaux, soki eza na moto ata kutu bafali ipupa ata kutu baferigola bafingamaka te ndenge Belleville kandi azofingama. Belleville kandi azofingama penza ya makasi na ndenge moko bokoki koimagine te. À l'occasion de rien omona Belleville wana bavandisi kombo ya Belleville bakomi kofingaka Belleville na makambo mosusu oyo ayebi ata mutu na makolo te. Ti lelo boyaki komona papa Dani ayaki kobima, ti bomonaki bafoto ya papa Dani eyaki kopanzana sur les réseaux sociaux, eza te ke non ezalaki na volonté ya Belleville, c'est parce que kofingama elekaki ebele bato bafinga bakombo nyonso na Belleville, yango eyaki kosala papa Dani aye koimpose Belleville alobi te, trop c'est trop, il faut bato bayeba ke ozalaka na mobali oza lele te, il faut mokili mobimba eyeba ke oza femme mariée. C'est ainsi que bomonaki Belleville kandi azalaki obligé ya koya kobimisa bafoto nyonso ya mobali na ye, ayaki kobimisa foto ya papa Dani pour que bato bayeba ke mobali na ye aza papa Dani, bato bayeba ke non azalaka lele te, aza mwasi ya libala, eza bongo. Belleville kandi aza genre bato oyo balingaka kovivre surtout dans les secrets. Ata soki lelo oyo makambo azemi wana soki ye kobima ezaka musala, quand boyebi na bato mosusu, ce qui est normal. Belleville kandi cela ne veut pas dire que non soki ata lelo makambo azemango eza ya solo, soki aza na zema koki kosala tete, musala na ye esengi ke azala présente, azala wana akonzaka, musala na ye esengi bongo. Bino moko boyebi Belleville kandi a invitaka bato, pas seulement Bellart Production ezalaka kuna, mais eza na bato mosusu o bazalaka bato ya Bellart te oyo a invitaka baya ko jouer. Bato wana pe bakoki kokende pa ya Belleville ba jouer amoni mero asi azana zemi, bala moko aki ayebisi oyo pe aki ayebisi oyo pe apanzi information, ba information etambolaka bongo pe ekendaka bongo, ba makambo penza etambolaka bongo, eza nature. Siko eloko kanga na koya kosenga na famille libota eza kaka mutu abombaka zemi eza nzambe, surtout zemi ya ba personnage public. Soki peut-être Belleville kandi azalaki ke mutu moko azoyembaka, oui, kandi tozaki na ba sœur Deborah kolata ba robe moko minene bino bomoni ka eza fashion nzoka zemi, après quelques jours boyoki kaka aboti kandi ba mama sankambu ba botaki, mais musala Belleville yango bongona na ba film ebele Belleville kandi azate musala na ye mingi soki pe tokokoma na ba film ata 10 films Belleville azate, bino moko boyebi kozala siko mama ye moko azo apparaître na ba film te, bokobanda bino moko komituna, ezalaka toujours bongo na musala na ye soki zemi te, donc aza censé obligé kaka ya kozalaka prière kaka ya makasi ya kosala, eza nzambe ye moko abomba, nzambe oyo apesi ye zemi aza nzambe oyo akokontinue lisusu kobomba. Nga na yebi ke nzambe aza nzambe oyo abandaka histoire akomi nango tina suka, nzambe aza nzambe te ke non abandi histoire akomi na katikati alobi na kokoka lisusu te akati te, nzambe azalaka mutu te. Biso bato nde tozalaka bongo, oprometraki mutu mwa eloko moko boye, okomi jour akopesa ye jalousie moko boye koti yo, ochange makanisi ebalusi maloba, mais nzambe azalaka toujours fidèle na parole na ye. Soki nzambe apesi ayebaka pe ko protéger yango, bien sûr biso pe toza censé ya koyebaka kobomba zemi babombaka ngo, mais na cadre Belleville kandi aza personnage public likolo nango eza te ke no akendaka kojouer pa ya bato, ye moko aza na entreprise na ye, donc na entreprise na ye wana ezosengela kaka ye moko azala, il faut kaka azala, ta soki akozala na 2 films aza te, mais 3e film il faut kaka azala, ce qui est normal. Donc eza makambo moko tokobomba te, eza makambo moko tokobatama te, ya kobatama nango te, mais loko kaka ya kosala eza ke
biso en tant que famille libota totia ka na ba prière, totia maman na biso na ba prière, totia belle vie poutine de l'écriture na ba prière. Ce que za zemi, toyebisaka nzambe continuer ko bomba ye. Nzamba continuer ko bomba ye. Diable azalaka makasi te koleka nzambe. Diable azam to makasi te. Nzamba aza likolo ya nyonso, nzamba azalaka toujours au contrôle ya makambo nyonso. Nzamba azalaka toujours souverain. Ce qui est impossible aux yeux de gens, ezalaka toujours possible epai ya nzambe. Ezalaka toujours possible epai ya nzambe. Eza bongo. Nzambe oyo apesaki ye makasi, nzambe oyo apesaki ye libala, aza nzambe oyo akosala ye grâce ya kosimba bana na maboko na ye. Epi ya boye oya komona bazemi ya boye aye kobota ba triplé tovandi ka boye ba triplé basi mibale na mobali nkuwa bovandi bolobi eza ka nzambe nde akoki kosala makambo bongo. Bisengo na kati ya nkolo. Kozala mwana nzambe ezalaka toujours esengo. Yango nga na kosiaka toujours bato. Bao bazolandaka biso chez INSNM officiel. Yo muto zolanda nga na yebite degré ya problème na yo eza nini. Nini o zoluka epai ya nzambe peut-être pendant des années, 2 ans passés, 3 ans passés na yebite o yo lukaka epai ya nzambe. Mais na ye kaka kopesa yo moi conseil, koya ko réconforter yo surtout sur le plan spirituel. Oh nyonso bando sambela pendant des années et des années. Mosusu nani kokisami te. Kokata kondima te. Ko se décourager pété. Ezala batu mosusu bazalaka bando sambela pona libala. Asambeli ane ya liboso rien. Ane ya mibale rien. Ane ya misato. Akati na kokata lobi se fini nga ba otikala ko balanga lisusu te. Tango yo sala ba déclaration ya bongo satana pe azokota na vie na yo. Azape na makambo oyo azosala. Ko sala ka ba déclaration ya bongo te. Nzambe azalaka nzambe moko souverain. Nzambe asalaka makambo selon temps na ye, selon ngonga na ye. Nzambe asalaka makambo te que non parce que biso tolobi asala te. Asalaka pour que gloire et revenir ye. Wana eza nzambe. Ayebi ke soki na pesi yo libala ane oyo, na bitumba oyo eza liboso na yo okoki kokufa, alors ako préférer apesa yo libala te. Yango bokomi komona batu mosusu akotika na ndako libala na kobala après 3 mois kaka ya pamba na zemi na kati muto aye kokufa. Pourquoi? Parce que mosusu to rapididaka. Mosusu ezalaka bongo siko peut-être na côté na yo nzambe ya lola azo salela yo grâce alingi okota na mozindo wana te o savourer peut-être libala na yo te. Ezala batu mosusu ovandi na ndako libala mosusu 3 ans, mosusu 4 ans. Ozo sambela kapona mabota ezo yaka te. Okomi na komituna nzambe nga na sala nini natikala kolongola zemi te, natikala kosalela batu bana batu mabe te, mais pona nini nazozwa zemi te. Ba docteur nyonso ba déclarer que non makambo na yo na libumu eza bien, mais côté na yo zemi ezokota te. Ko se décourager te. Ko ima pe te. Je sais que mosusu pression ezalaka makasi surtout na ba mibali mosusu o ba yebi nzambe te. Na kote mosusu na ba belle famille o balingaka kokota na makambo bana na bango bakomi kolata ngo neti ya bango moko. Elatisa yo penza stress ya makasi te. Po nzambe ye moko ayebi le pourquoi avandisi yo boye sans que okumba zemi te. Nzambe aza souverain. Eza na eloko moko te o ezalaka makasi epai ya nzambe. Eza na eloko moko te o nzambe akokoka kosala te na vie ya mutu. Nzambe aza nzambe oyo azalaka souverain. Nzambe aza nzambe oyo amonelaka ba oyo ya ye mawa. Nzambe aza nzambe oyo asalaka makambo na ye nyonso na ngonga na ye na temps na ye. Na tango asalaka ngo yo moko penza koya kosepela lobi raison pour laquelle nzambe asalaki boye te, raison pour laquelle oyo esalemaki boye te, raison pour laquelle ezalaka toujours bongo. Yo soki oza muto sambelaka tia nyonso kana maboko ya nzambe. Ezala oyo esimbi, ezala oyo esimbi te. Ezala batu bakoseka, batu bakochola, tika batu bachola. Mais tango bénédiction ekoya, le même batu o bacholaki yo, le même batu o basekaki yo, le même batu o balobaki mabe pona yo, baza batu o bakoya kobetela o maboko. Tomonaka biso nyonso ata na ba mariage. Combien ba mariage o tokendaka? Mosusu fi moko azalaki na quartier batu nyonso babali. Mosusu yende ya famille baleki nyonso babali bango. Ye kutu na espoir esili. Batu bakomi kochola kofinga mais jour kaka Nzambe aye kopambola ye ba fiançailles et humilité.
2 mois ya pamba bapesi dot près dot na libala yango ake kovanda wapi otali mpe vi na ye na baoyo babalaki kala omoni mpenza ke non là-bas il y a de l'amour na libala wana aza na tranquillité aza na paix du cœur koleka ta baoyo peut-être babalaki na kibomwana Nzambe aza na ndenge ya kosala makambo na ye ce qui est important na oyo eza ya malonga eza kaka kotiaka kondima epai ya Nzambe kotiaka surtout elike epai ya Nzambe parce que Nzambe aza Nzambe souverain aza Nzambe oyo akosaka baoyo ya ye te soki réellement osambelaka Nzambe ya solo soki asi aprometra yo ata soki promesse wana nanu esalemi lelo te me yebaka ke non ekosalemaka kaka mpo Nzambe aza mutu mpona koya kokosa te pour que après kokosa akende kose repentir te Nzambe soki alobi eloko alobi liloba aza na promesse moko asala na vie na yo donc tia yango na mutu na yo ke non ndenge naza boye emata ekita ata soki eyingi ata soki ebebi Nzambe akosala po ye aza Nzambe eza na eloko moko te oyo ezalaka difficile epai ya Nzambe nyonso ezalaka facile je m'excuse mais asalaka makambo nyonso na ngonga na ye asalaka makambo nyonso na temps na ye asalaka makambo na ye nyonso na ngonga na ye mpo ye aza Nzambe nani moto akoya kodirige ye nani moto akoya koyebisa ye ke non Nzambe nga nalingi boye moto akoloba bongo aza te mpe akotikala kozala te eza bongo